toyoki ke bakangi Bokecho bande konanga nazana isengo nazo seka nazo sepela bakangi intouchable kuluna poto oya kanisa yake poto ya somba Belgique ya somba espace Schengen ndeko Bokecho yo pona yo tellement okenda poto politicien ko ya na poto te musicien ko ya na poto te po poto etikale ya Bokecho lelo Nanterre tribunal ya Nanterre et condamné 6 ans pona nga 6 ans eza muke faut ba condamné 6 ans pona nga 6 ans eza muke oza mutu moko ba condamné ata 20 ans Bokecho onga Bokecho yambo tellement kenda poto seke mutu mususa kwa ya poto te ba musicien ba beta concert kuna te ba politicien au comité niveau ya côté le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yo bamba mabanga na cortège ya chef de l'État Bokecho Zanan un chef de l'État président na yo aye na France yo bambe mabanga en tout cas ta kindoki yango ya yo kindoki eza ya otambola ya mutakala balakisa ndenga koloka te Bokecho pona nga faut bakatelo ata 50 ans yo bazokisa ta sérieux colonie otambola kana basinga na maboko bakanga otambola yo ay Félix po alinga ko vanje te nga so inaza Félix na osololaka na Emmanuel Macron na lebi mutwana ayawa ole to sale bude bon to kanga kaka ay ya na vungule Bokecho esko le vungule ba Congolais bazawa ndeko pouvoir euti koleka plupart ba Congolais balia ba vungule basale lokote toyebi na boy ko betolo lisolo me na poto sakani bande kumaye ba beto conseil rezate tous les politiciens oyo bayaka na poto faut bakutana kana Bokecho osomba Europe osomba pona yo somba espace Schengen yo lelo ole avungule apoto tozele na avungule mususu ya Kinshasa tozo senga to sala marche to sala tout ba transférer na Kinshasa tout un chacun abende ona matoi to benga chaque musicien ayebo ona no boy Bokecho yambo pesa nga litoyo peti litoyo ba bendi matoi na yo poye bate tango kenda poto o clôturate Bokecho ata omela ba cocaïne omela jamba yeba kaka ozana makila ba Congolais yoza na pagayer yoza ki molobi oyebi ba filet tika na mandaka obanda sala ba pêche na mandaka ozi occasion kinde poto vanda na yo lia bambala o chanja olia susu kwanga olia fufute vanda calme tika ko s'attaquer na ba politicien na ba musicien na ba Congolais Bokecho yambo yo 6 ans bakatelo eza muke pona nga bakatelo 30 ans olelisi biso ba Congolais ba transférer oya na kina oya kolia vungule to bendo nana na matoi. Merci beaucoup ndeko journaliste pour na problème à Bokecho pour na ba dégâts na e ya salaka bon eza malamu eza ba droit na e oyo ndeko na biso Bokecho a revendikaka pour na nation na e o eza République démocratique du Congo mais Bokecho par rapport au président de la République là moi je soutiens il faut assibir parce que que jamais Koko Matina niveau menacé président de la République et puis président de la République nini otozanae lelo aza président otobandaki koluka ketozala na mwana mboka kati na biso mena ki otoléré te Bokecho et ya Koko Matina niveau aoki kofinga koki koloba kofinga kute aoki koloba ba makambo oyo azomona mabe et pas président mais Koko Matina niveau ya kobamba ba mabanga te parce que oyo asali wana vraiment bon ngana sepeli nango te
et azo subir oyo asalaki donc se bakangi ye bon azo assumer ka responsabilité na ye na mukuse na koloba bongo soki mpona ba musicien aoki mpe kaka kofinga me kobamba mabanga te aoki koloba mpona ba musicien mais mpona chef de l'état aoki na ye koloba kotalisa badefaveur bapoint oyo aomona ezosimba te mais kokoma ntina niveau ya kobamba mabanga na cortège présidentiel eza malamu te vraiment mpona ye etala lelo sikoyo akangami bon toyebi te sort na ye kozala nini mpona nga bon asali yango kuna bon mpona ngai bon nayebi te lwa nini oyo ezosangisa biso na mboka oyo akangami France estce bakoki otransfere mpo asala prison awa estce eza na loi oyo ezopermettre soki ezopermettre afingi chef de l'état français te afingi chef de l'état congolais c'est que so eza na loi oyo epermettre biso ke mutu ata asali mabe na ye libanda bakosambise awa on est d'accord akoya awa asali prison na ye awa soki loi eza te oyo esangisa oyo ezoesala lokola pont entre République démocratique du Congo na France, moi je trouve que asala prison na ye kuna asibir peine na ye na mukuse na loba bongo. Bon, merci pour nous passer la parole. Nga komona nga Kanza Bernardin. Pour la citation ya ndeko biso oyo akangami na poto Bokechu premier. Vraiment na koloba mwa mukie. Toyebi biso nyonso Bokechu qui est Bokechu. Nga na yebi Bokechu aza musicien, azalaka musicien na biso abinisa biso. Wana biso tozaba na mike tozobina mabina Bokechu banini tosala tosepela na musique na ye. Mais et quoi arriver na tamoko boye Bokechu a commis lokola politicien te lokola donc position vraiment ya Bokechu toyeba angote soki aza na minicho yo akoma nani po toyoka ka epete ata na album abwa kaka ata album na enenga bande ko yemba banzemu na toyoka ka lisusu te mais tokoma komona ya koma ko base mingi na koloba muke azofinga ba président azofinga tous les opposants, tous les Moutou, tous les peuples congolais. Alors, tu es vraiment au juste à sa nationalité, ni to y alingi nini. Tu es pour ça au juste et zanini. Alors, aza mwana mboka. Soki ozana problème, soki ozana likambo, soki ozana eloko moko ya koloba pona mboka, soit c'est ko contribuer pona mboka. Oza mukolo oza intellectuel, okoya devant l'autorité bato baza concerné na likambo yo za nango posa o soumettre bango problème na yo comme ça boko zo compromis na place que ofinga ka vraiment eza propre to za mukolo za père de famille eza vraiment bien té ne loko wana ngai vraiment naza contre yo mais oza congolais na yebi ko za congolais parce que na yeba yo kala wana biso to bo mwana na yebi yo déjà congolais faut tika comportement wana zonga moto zala vraiment na système na nzela nyonso ba congolais bazali na yo kapelo komoko futi moke soki ba mise na biso ba betaka te na poto eza grâce na yo yondo sala ba effort tout ba mise ba betaka te na poto alors ce n'est pas bien ba musicien wana baza batu ndenge yo outa na monde média oyebi musicien liaka na soka ke poto na ye asali ba tourisme na ye tout ça ba kabelie place azali musicien se retrouver mais yo sali effort bande ko na biso ba kenda kalisuku na te ba betaka su ba concert te nyonso wane koti musique congolais culture congolais na échec nyonso wane za mabe alors meka mwa mukie ko zongisa makanisi na yo en tant que mwana mboka obongisa vraiment ndenge batio na prison wana ete ya yo soki obimi ete ya yo ozonga mutu oyeba keno Congo eza mboka na yo pe peuple congolais aza peuple na yo pe aza ndeko na yo na koki koloba boye parce que Bokechu aza mwana mboka malgré akoma na combattant na poto eza mabete alors tant ozo sala oza combattant faut oyeba nini oko banda kolobela bakonzi ya mboka Bokechu mabe na eza que kofinga bakonzi ya mboka ba président nyoso balekaka na mboka oyo ya finga bango pona ebite azana poste mbala mususu baboya kopesa ye to eza eloko nini alors pona ngai ndenge bakange eza na ndenge ya ba trouble ye moko ya mesana kosala eza te que non
RDC moto porter plainte te to président Kabila moto porter plainte te mais ezande ba mabe ya salaka parce que salaka ngo déjà et puis ba sublaka déjà na concert a fali a sala désordre a katana drapeau ya ba français alors eza malamu te biloko wana ba trouble na mboka mopaya eza bien te soki na mboka na biso na Congo okoki ko sala na mabe wana osali peut-être ba président ba koyo ke lo mabe ke aza combattant aza na ngamba opposition pe c'est normal donc ekoleka nango bien mais kuna eza mboka mopaya olungwe pe Belgique ti oketi esika congrès ezalaki na ba président africain bela ba président bazalaki wana toko benga nini obanda ko préparer nini donc eza malamu te pona ngai avant na apema na mo muke na bolo parce que ba désordre leki makasi ko finga ba konza mboka fingi Fachao afingi Kabila au juste ye pena aling afingi même na Jean-Pierre Bemba sko pona ye alingi sko bacha nani président pona ye donc a expliquer biso nanu posa na ye alingi bacha nani président po mboko mobimba ko finga ezalaka te alors moko foko zala koyoka kape tango makambo ezoleka na mboka opesi pe idée na yo ne omoni ekoko kende bon yo opesaka no idée te ofinga kaka bon tango ozofinga faut pesa pe na raison na fingi pona boye nga na lingi basala boye na yebisa basala boye basali ndenga na lobaki te bon yango wana na fingi bango ko finga wana siko eza na raison nini alors pona ngai ape manano mo muke na boloko a subir na ba peine na ye nano. Papa journaliste pona mituna ozotuna biso bana mboka ngana ko yanolo na problème wana ezaki bande ko na biso ba congolais tango bazokende poto bazomibosana bazoyeba te kino poto ezaka mabele et puis poto ezaka ka mboka moko boyoke kaka puisque bako bengo kaka lobi bako bengo ka africain okotika la mwana poto ya libela te bazobosana kino na ba poto kuna ba règlement ezali façon ya kovanda ezali ndeko wana tomona trop na Facebook tomona makambo ebele aloba na kati ya Facebook kofinga ba président de la république kofinga batu koloba biloba ko sala ba désordre ko organiser ko sala ka ba orchestre moko na batu na ye bakendaka ko attaquer premièrement président Tshisekedi na mon manifestation moko lingaki asala abana ko sala na Belgique kuna bango bakendaki ko attaquer batu na nzela ko empêcher batu po batu bakende te mais nyonso wana babandaki ko bomeleka moto bazotala ye parce que tango bazotalo na misu eza po eke ozonga na nzela oza mutu il faut zonga na nzela eza te que non pour on continuer na buzoba puisque balobi fimbo elalaka na masoko ya zoba lokola buzoba na ye yango ekangisi ye lokola buzoba na ye sukaki na Belgique te il fallait akende ti na nini aketi na France pour akende ko attaquer ba président akende ko l'exeke no yende aza vrai combattant nzoka zoyeba te que no eza na ba vrai combattant puisque nazo se rappeler tango président Tshisekedi azwaki pouvoir tango akendaki na Belgique tango asalaki mwa tournoi na poto kuna abengisaki batu nyonso alobaki ozala combattant ozala nani tant que oza congolais obengami congolais yaka na Congo to tia mayele esika moko to vanda to solola makambo ezotambola te to lakisana puisque moto mayele apusanaka pembeni ya pouvoir pozo mayele na yona a contribuer na pouvoir okoki kosala tozali susu na temps ya ba désordre wana te tozana lisusu ba temps oyo ya keno osalaka ba désordre te en tout cas azo subir oye moko lukaki ye moko lukaki yango amona ngo nano puisque mutu mususu il faut akutana na makambo ndenge wana po ete ya ye mbala sima tango akobima pe na kasho kuna mais tango akobima pe na prison kuna azwa leçon puisque mutu mususu po azwa leçon il faut nano akoma na ba niveau wana en tout cas ezali le foot na ye balobi tous ces pays ici bas ezofuta ye nano na se awa po amona keno kofinga ba président ou bien ko organiser ba kosala kama ba orchestre moko ya kokataka ba président de la république mbo na nzembo na yoka ki yango epa ya batu kaka mais na landa ki yango vraiment te na landi te
mais nyonso wana yango nazo payer les pots cassés eza ye moko moto alukaki yango. En tout cas on azalaki nango yango wana nazo féliciter ba français na musala basalaki na makambo oyo lokola bachepe kimia puisque tozo senga na batu oyo nyonso baza sima na ye ba disciple na yo ya komisa ba disciple na ye bazonga na nzela balanda nzela na ye te bazonga na nzela soki bazana ya koloba baya mboka eza ya bango Congo eza ya bango Kinshasa eza ya bango président Félix azana posa bato bakopesa maile po mboka etombwama. Merci monsieur les journalistes Papa Eli. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, comme le Bokechu, c'est-à-dire au foot à ma somme. Parce qu'il faut il parlait de n'importe quoi. Ado finga président de la République, ado excité à la haine. Donc on est comme les wana donc ado sibir ango ezate que non basali injustice té a mérité ango penza o sali wana. On a mikolo neto zaboy. Le président de la République azuma aza président karateo ya baluba to IDPS aza président de la République pour na mtunionso. Union fait la force. Mu Kongo na ngambu na ye, mu luba na ngambu na ye to sangani pour na mboka ekende liboso. Bo président to mboka ye moko te. Oyo koto azo tonga kote na yo koto lokumu ezane ya mboka Congo. Pona nini ko finga ko sala mamba busoto bongo. Eza malamu te donc il mérite. C'est que je peux dire Bokechu mérite. Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le problème est Ndeko Bokechu. Bon, tikalanga tulondo mianda ichichi Bokechu mu étranger mwadi. Beaucoup les chercher. Fudi le temps qu'a fait d'avoir kala mu yumbo de bantunya. Il faut wekale un véritable Congolais. Ngunu a mené ngoshi mu yumbo de aye. Ngunu atusha binangu bilombena ku changer yumbo de aye. Ngunu atusha binangu bilombena ku faire avancer yumbo de aye dende kumpala. Tankufu tamulo monya tankukanga ba président de la République tankukanga ba ministre tankukanga position non là tatukuita na shiwe véritable congolais nya véritable congolais ngunu amener bitumba muyumbo diaye ngunu atusha changement mais mukwetu Bokechu kalanga a tout le temps kokanga ba dirigeant be umbo kuibakanga donc kulesha nga position kutusha donc kutusha muso we umbo pa shifa chibunji tabi kalanga bi permettre shi tuikale atupeshe na binangu un véritable congolais ngunu atusha binangu ngunu alesheshi non umbo dande fo dende kumpala bitungu binu na binu. Président de la République président Fati depuis toelele mu pouvoir raye non quand même changement mwana kama muindi mianda malgré tout changement e bunji tukwete kumona binu kufuka bako babanda kutoela kubanga mu capital malgré mangoshie ku est ano bakwetu kuifabe bakwetu ba trouver solution état de siège baka tukamu ko dénoncer état de siège pano tukwetu kumona changement déjà cache déjà ba gouverneur ya armée bekele bende kwa ku est tukwetu mona changement e kwanka ya l'avancement mbwachinyi bakwetu boso bawaile pa shifa chibunji be kwanga ba kukanga be kwanga ka bako critiquer be ka bako lesh non Bokechu kwetu kufuta njo miluisho ya yeyo se kalanga chichinjo ya futu binu tuina problème sérieux tu ya kuikalane mu umbombashi tu changer mentalité tout premièrement tout Congolais doit se mettre à ça qui tout changer mentalité tout ce tanga changer rien ne va pas marcher tant que critiquer ndio changement ndio avancement nya ku changer mentalité abitungu tout je suis un véritable Congolais atikalanga tout monde ma régime passé pa nous peut-être atikalanga di espoir akwa kulashi je dois m'appeler Congolais ne kuita mimboshi ne Congolais ne kuikala vraiment ne kukula mchada bi taina un Brazzavillois un Angolais tena souci ya kwenda mwe pays étranger mbwachinyi il est fier de son pays, il est fier vraiment d'être dans son pays, de vivre dans son territoire national. Mais biso atoba Congolais tatu ikalanga dindi espoir ya wanyi. Mwanda wachi tatu ikalanga déjà donc désespéré mumianda yibunji. Président Fati kutoela ko ba tuele ba itaina ba Congolais boso. Congolais oso aluke muyumbo diaye. Congolais oso ai uche shin Congolais. Au que valeur ya ku ikala Congolais.
auche valeur ya kuikala shi. Non non, je suis un véritable Congolais. Nende nga construire umbo diande. Nende nga pe binangu bibo mu umbo diande. Tambia ya bichichi Bokechu onya kuka mulomo tana binangu biyo tushanya. Tu es là pour détruire. Combien de fois tu vas mon na mo belge va ti na muku TV babanga ku ke umbo dia. Il y en a aucun jour. Pourquoi pas nous devons aussi nous soumettre à ça? En cas tu vas Congolais ku kaishia nanga ku ka ba diriger be umbo ku critiquer, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va changer notre pays. Ce n'est pas ça qui va moderniser notre propre cher pays. En tout cas, notre beau pays. Et na mwanda washi tu peux chez binangu, tu touches binangu biboua, bilombe na kuikala. Non non, avec tout ça, tout va changer. États-Unis, tout le monde les États-Unis. Tabadi mobanje bia bianya, ma Corée, tababadi bia bianya, ma Canada, boso babadi ba chilena on kamu meta pa ma souffrance. Ti va faire ku maintenir. Ata Angola, BP, Piné, tout nos voisins, tout ça, bah, Rwanda, un petit pays qui nous menace nuit et jour. Babadi babandi nkabipele bipele ti baba fiki muka développer baba fiki muka shadikana ni e umbo diabo. Chikwanga kwa mbashi tu pêcher ne binangu tous les gens qui facile mbene umbo yo tu diende kumpala e umbo yo tu di avancer. Patu mono bibubi tubaita ina tubalesha shinombalo ikampanda yibinu na binu. Patu mono shibibinu ndio bya bilombe ne ku faire avancer umbo de tamulo monya tan coinciter ba peuple. Boye afute milisho yaye faut ba mukwate. Personne n'est au-dessus de la loi. Merci beaucoup mes journalistes pour ça.